asepelaka na ngai Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Yesu esika ya kopema nzela ya kobila asepelaka na yo Yesu Kolo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epangusa bizoli na ngai ezongisa esengo akozala yo Kolo Yesu Kolo nanga Nzamba mawa Kolo nanga Nzamba busantu Kolo nanga Nzamba busembo Kolo nanga Nzamba mawa Kolo nanga Nzamba mawa Kolo nanga Nzamba busantu Kolo nanga Nzamba busembo Kolo nanga Nzamba mawa mokili etelemi mpona kolapidenga na mabe nasalaki kaka se yo Nzamba mawa mokili etelemi mpona kolapidenga na mabe nasalaki kaka se yo Nzamba mawa Kolo nanga Nzamba mawa Kolo nanga Nzamba busantu Kolo nanga Nzamba busantu demoiselle Kolo nanga Nzamba mawa Batimia meleki Yesu Masia Comment ça, je suis de rentrer à Mouskador? Si, nga zambanda na kutala nga dongola ngotanga misima be na kambanda no te nga no leko tala nga misima be tension ezamba suka na ebisio wa za soni te otala nga na soni nga na kambanda no te nazala ka mwasi ya jus d'orange nga ino ya no na sisite oyoki na lobati na okata mutema na ngeli boni site Taba basi musu. Naka kon kele. Nani nango? Nazala to so mo to san kele. Yoka, omoni so ki ngankele. Nana ko zei. Oh, mais bota basi musu. Nana ko zei. Nga se zaki na place na yo. Na ngana ka so. Manda kena kitoko banda na tilobi. Ama sandumba. Reba ngote. Tala ngalo bien so tala ngala so. Ama sandumba. Ya kombo. Sile. Kombo no ba. So ye ba kombo pe so ta tunga mabonza. Osisa. Ya ta kitunga mabonza. Masa salite masa ba bois. Jus d'orange alinganga. Okana kamera na ngate bandala linganga ka mwasi. Tana mwasi. Tana yeloni. Eloni makasi. Eloko ni na la place na yo. Nengana lobelo moto nengana kanga ninango. Yo biso pa baluki oloko. Yo na biso. Na baluka ipona bisa yo. Ko distraction. Na baluka ipona bisa mba suka. Yo ne za mara suka. Moni jus d'orange. Alinga kayote. Tala ina soni. Alinga kote. Soka asira kayoko. Akosa afuka maka. Si anani. Nala konini. Tala loko yo. Benini ya salite wasa ndumba wasa baba yo jus d'orange alingana ko Thompson na ko na Thompson wasa nzala ko na Thompson na ko na loko pa bino wasa ko na Thompson si yo ta ko ta mo ela ko ba su ba utiliser ba kwa bio ba utiliser yo na sa ko mamoko na sa fier na muskada si ata na loko yo danini na ko solo yo ne ka solo ko solo yo ne solo
betisa yo yo esali ka mukula musika pardon etaka za makasi ye nani betisa nani non betisa na relation makasi elle lokote on a fait foi na ngate on a bima c'est lokote c'est lokote you know lokote bala bala oh balingana bala bala pesa personne yo quand on kabola na jus d'orange Meza binemi te ngala nakoza ne pina binemi ngane bana kaza na kati bon donc ça la biso hier mais quelque part il va pas on est pas en passe ko sengo mbongo ya binemi te eza question senga mbongo te ngati je na zo décision ke répertoire ko le mbongo na ngate écoute ce que le mbongo na nga eza na sima bana mais boye bisaye nazo bino mzo ba pire boye bisaye atika vi na ngai calme atika vi afoye na ngai calme hein atika biso calme azalaka yango ma répéter za mwasi na boboti ni bali balobi masu ekufaka libongo tikala papa moso répertoire ya msuko mena saka mwasi na to msuyo pe na ngambo ozo kipebe bana bien te barakuja oyebinga bien yo to bani no lelo te avant que tu bana oyo nga babota mabino bozala to bani na bino lelo te boyebinga boyebi pardon boyebi makambo master na bino sala poto koma na ba situation umone tena ndenga kuzu bukoza na ndenga kuzu tena ndenga kuzu ngolo ba ndenga kuzu ndenge nini bijou non na zolo ba ndenga babete ke na za contre répertoire na zolo bakaka ke po fio tinda za mobile na biso biso to sala elembo liboso azala to boite me yebi biso to benye mobile na pesa ya fio te ko pe problème on comprendre si ko soki répertoire azuzo ba audace ya koloba bino pesa ki conseil te nga pesa répertoire conseil na lo bakaka bo tala na yo kaka pete na yo kaka pe na monaka ko mona répertoire na mibali etali ngati azo sala vina ye nga na sa vina nga mais regret ka kezali pour bana wana ba souffrir répertoire azo kende musika te bana wana pour batanga ngai pour balata ngai pour kasi yo papa na bango bana cheso so comme comportement mabe parce que il est intoxiqué par sa maman alors nazo epsa bino mibale n'esprit ya bien banda to fandi kuna tozo melati tozo solo la bozo comprendre kaka ngai tenga na comprendre nga mengala na bwaka ka moi vene wana kaka talaka mo biso basi sala ka moi te umoni suki muto lingino muti te yo pena mbali wa kala bozo mais biso to pesa so pensa meneza ka zuwa e ma ko mono penza bo jour na vino ko zonga la pela répertoire te mabala ka yo moko esala esaini weza ka no tele kuba bomba ngo kutunga kuto kopesa na hotel kango yango répertoire na mwasi na liboso na ba pesa na comprendre te na comprendre bino ne so za niveau moko te ya fola bongo te to ki biso ko pesa conseil na biso ko to za ndemo ngana mazo ko conseiller master na yo te to loba na biso mais to lobi ka talaka yo za biso mais eloko za wana na yebisa bino ka une chose ngai na répertoire to kozonganaka ata mokolo moko te boye bisaye na pesa déjà permission alingana ye soki akobota bana asala na ye asala vie na nga na vie na nga ok problème ezate na biso mais mabebele baloba boye bazongana na bango yeso ka transport ngo pesa wa semeni na pesa biso bebele basedi na bebele baloba boye bazongana nango yango parce que chérie yango yo semeni na biso la ka ndego seka ka bari yo yango mobile na biso ya kala kasi bolongo la kamwana na bomisi ya kala papa bana ngale to zonga na tam komo te boko no ya bino boko merci bosola na ye to sola na mais yo mais to sa razu ozonga pesima moko otalisi mozongi pe na ngo rétroviseur na katani na niveau 0 taka bazaki ba mibale oh nani ese ko ngala ko na ko s'en charger na bango na ko e bana no ndeni no
soko nga leki na o na gere na soda makasi mama kandi na kenda ba bitembo ya tembo na nga na oya pokwasa na bango penza mara kuje na muninga na mbanda na ukanga na bakombo na bango ngai bango te to sape abo odongola nga ko ne ko dongola nga mbanda na ya modèle na sala ki bango na remplacer ki yo bien osala ki na longo ti bilamba ngabe mo nde bozana no l'accepter boza mukwa zuba na simba bino tanzoto na bantu finga bango mikaka mikate baliaka ngo bwana njiro finga ngata pa mikate tayi mabe o bino bo finga bo ça le contraire bino de bo tayi mabe so na tiyo répertoire na yebité soko saka mobali to mwasi se balongo lo mabe lo za suna forme te yoko kaina yana ngate yana nga bo honora ye mama yana nga botolo mobali te lakisa alliance nini oyo fiota la tsakio tope makinde tope maki tozosonga bozonga na nini ata bokina ngange simba te babi yana nga botolo mobali te botika yana ngai mibali en place bozotelenga tenga esimbi te yede abokutana na nzela swani so to abwakelo ata jeton akipa kote poza mbandane te mama bongo owana bijou ton na ko zwa elisusu na yepe lisusu yana na ebite so futanga combien ko bitumbongo na obundela yo so ezalaki ya bato misusu balesinga tina futu ti yaya nakutana na bijou ande na sale na bimemela moninga ya bino sango yana nga botole mobali te balai te ano fioti alati se honora yana nga nakima mbangu nango te epi na yebi bango te ndako naosela bango bayakobimisa ngana na ndako ya répertoire ana yokota modele esalaki naolie 3 points osali mpena bien ngana efisako yaya zela oyoka sango efisako oyoka sango mama na ngainatalakitenga biboa mokola kusoba ya boituna bisi ya fioti andimani sur les faits ezwamaka te tina niveau batelemisa yo babanda koswanisa yo ya solo wana vraiment mipesi respecte nga mpe o respect nayebi lo nini nakoloba nayebi biloko nini nakoloba mpe telemela ya fioti telemela ya fioti osalisa bobuwani na mobali problème yango eza nini esilaka te nde naza boye nakende kofandisa na oyoka mani ya joni nayebise barapo nyonso ngai nazomona parce que efeti lokwa azokoka kozwa solution te nga moko na kozwa te solution na nde likambo mo ezala na kati fongola misu ya na ngai mwana kini misuka fongola misu solution se moko ya la vie na ngai kolo Yesu nga bengaki eza bien mpe kaka nde tokutani bon eza ka option de tokutana na ye nde moko alobi bon alingi na ete répertoire mpe so moto amoni ozoforce no mo ezosimba te otika te esipa bala filme yeso ebandaki esilaka Titanic etunama mpe esila nini yango esilaka te ondi motu motula boye okozwa no mpe badio mpe ya bien ka fioti yango asalaka o nini nini yango boye bakakuja oyo ezaka ngai ote eza yo te ochangeaka nde mbala moko boye achange nani ote lelo yo komo défendre fioti yebisanga te apesi bino kombi balesi bino nini yango camarade na ngai ebinga kutu na tie kutu bajabo maboyi bajo bayebele ti eso olingi no mpe mwa mutu mo boye mpe kome mibale beye bazotelenga na mozokufela kaka fioti okamusinga ta yo moko ozala muya pardon yo mutu mutu bazobwakisa yo vraiment ata sonzo yango mamaese muya ma akomisaka te kaka répertoire nde aza boye babwakisi omoi nde eza na nazokamwa mpo na nga lelo ke bino mibale bozala bavokati parce que ngai natina bino jamais boke osengelanga pardon pa fioti tosengaki mpe pardon te oyebisanga bino bozala te fioti ye moko nde abandi koya koluka biso justement tokutani na nzela abandi koyebisa biso topekisa yo mais répertoire tokende pai tozonga bosi boboyana na fioti kala ngala na boyana nalinga yango te olinga yango te répertoire camarade na biso mpo na nga vraiment
tika no ezongela no bakamara na no ekimawa oye na muya baboya bébé no basala la alliance tu ne peux pas entendre nango boni muya comme ça on na place wana te okola ki sepeti est-ce que nous allons eza conscience que muloko ya koza mbai na ngati olakisi mes chéris muya koza mbai na ngati kame muya koza mbai na ngati obonza ko maza nango na poani muya za bebe butu na ngana sunga ka bebe butu ko bilamba te kulo la mesa ene c'est normal oui c'est l'hôtel bokoma précipité ngai nakoma mosa muya na esunga na mosa muya na eda muya tosunga na biso mbale wi ngana moya tosunga na mais fiota mo bali na nga ibota bano nga boteli fioti te ibi ko mo na bali za pete aza mo bali na mona mutazanga soni lokwa yo oza teti pena lokwa libango batira yesu comprendre eza normal père oza na kiri ah okelo ne modèle fiota parce que ngami na mboka bato bazali na ngambo bakena baona ngambo wana esala manango na kokonda miote même na ni boyeba moni fiota ambai na nga fiota na bota ne bana ambai na partout okuta na fiota to amos na mbai to boya to pema yo na ndoki oza na photos za bien to garder kamera na biso fiota mutapesi biso mbo tsumbe masanga yo on mélange bien et baba ma père et baba be makai takena ngate poto kabali te te na moni journée na ngate omoni ngai nalinga soto vai to so makambo na biso ya ba faire na biso ya ba ambiance soto sala message photo komisela yo bino bako défendre alobi tika vina bokamusinga makasi boyaba to ekiri mpe bozalaki na abokene boyebake bon nalina sunga bino boyebake fioti ya mbai nanga oto soa na fioti bino boyebi te muya ya mbai nanga te na eda ya muya topema ebembaka esane kende na osisa kuna wamela basangono nyonso ela e malamu ometula nzombo papa bino aza bien aza na bien oncle mikolo nabengi ye te ye so nabengi ye kaka oyo obengaka te donc asufanga fort bino ko pardon bat botika na bino ka bino lo wa ya chesko ya nayebi te so bino mpe bosepela na bino boyaka te bobenga nga pena kuna lokuta mabe te omona kuta na papa bino libanda atalaka biso grande sœur bazalaka na ye makambo esila oncle sa nango lo te bana baza eloko so bana da bana na kati tikala nango ka fami mais yo déjà ndongo oyaka bolamu yango wana ti na solini kutu na mina wana ni Patrick Kiwa azalaka na France abi asengaki o demande oyamba ye te na ete soko oyeba kombo ne lisusu te Patrick Kiwa non nayebi nabosani mikolo ka eza juste ke naokota te oncle po faye mpe nakota po faye nasolola na pito pacho ami na mo mpe azala na France mais bamikolo tema naokota te nayebi ke solo nakoti te na pokwa lobi na ntongo na ozana nga mpe nasolola na père na Coco 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 ngana yoki kuna seraferi ya beni na mbangu Coco yaga na kanisa ki tangu mususu ba locataire baza buluba nchuka yo ngai yo fanda te olika ba parler ma de tout tele mi wana de bizala ki ya nini ya dei national ndé na telema dei national oui oh bon mokonzi yanga kufia non isa mukonzi te bande kuna biso nyonso ibauti kukufa na mvulo iuta kubeta mvulo indengi beti oyibi biso pe lukita na sina idée te oncle bali ko chole to dina to chole te na tiaki ba barrage mai tonda ki mari ba barrage wana mais mai côté ah oui mai côté ki ba bon muna ki biso te babota mapasa babela Yesu we aleta bakinyoso babuti mapasa bakini Yesu yo bangani Yesu yo bazongera kae kumi bato ya mama ye ya kinekere na sonie
oyebi maman noyebi te mama baraisa ye solo raisa omosa ya fioti eza ye te ye eza ye mama mbote mama bolimbisa mama nayebi ke oyebi biso te mais nga nayebi oyo mama araisa oui ok mama bon nakomisi kaka nzambe ndenge asali nga no tokutana nalingi osunga nga vraiment s'il vous plaît mama sunga nga mama pekisa raisa ko pekisa raisa tika mobali na nga problème nini mama raisa bandi makambo banda kala nga azalaki na libala na nga nayokasanga raisa libanda na éducation bapesanga mpe baparent na nga naboye kobrutalize na touche ete na soinisa ata mokolo moko te ti raisa akoti se abotoli nga mobali na nga lelo raisa nganzami na libala omoni nga na mwasa fioti mama bana ye bana omonaka bafotokopie omonaka na ndako ya fioti nga mama bango ngami naboti bango alors mama yebisa raisa po tokoma mosika te omoni na temi boye susiati parke soki kote nini bakanga bato bakondana bato ya mort mama naza prête sikoyo kutu mpa na ngai elobelanga elo te mama loba na raisa na malembe nyonso atikelanga mobali na nga ngai na feti toboyana te topemaka ndenge phrase nyonso ezalaka na virgule apres oke na point totiaka virgule totia point te na bolingo na ngai na fioti omoni naza be mama naza prête akota meme ndako nganga me bamarabu oyo bamambikudi na osala ngo yebisa raisa bitumbu oyo azoluka kobunda ngo te nayebi so bongo mama yebi mama tosamba te kuganga te itaki uza mwana babuta balokuta ye na nzela te mpo uza na mama uza mpe na tata utelemisi nga na si na respect na telemi na yoki bino ngai nayebi bino te komona nyonso yango oyo me na yoki bino mama keba udeborde mpo bandi kokende likolo ke yubebisa raisa mpo na mobali isika nini oyo uzwa fioti udepozaka ye na mapeka to utiaka ye na mesa o raisa yaki abotoli yo ye mama na bongo epesa mwana éducation nakupesa raisa eloko azosala euti bana yo yango na mama te comportement raisa azoko affiché yo limto tindi raisa keba mama aza sel contre tous nakobunda na ye nakobunda na raisa nayebi soka ya bongo omoni nga mama nanga kufa affection mama nyonso esila sokosa mama message suka buteri misanga sasa mwana tika mobali na nga kuto boyoki te yo bana na kati ya barabara kasi mwana raisa alingi nde nakoma raisa na buta na memanga mbuto na sala toni nzo na mukiri o soku zotambula boye yango balobaka na mukiri zala na ba dessert
uyebi te banani kokutana na bango na nzela bambanda raisanga na butu kokutana na bango boye na yebi te kaka nde na longwaki na ndako na kendeki église ngabi tika na zonga ndako natala kabo na nzela na zokende ide te na yoka mama bana basi mibale batelemisi ngai batelemisa nga kabo natala o mama pesa mwana no conseil moko bandi est-ce que ko kulukila nga solution ngabi solution ni mbile bosa banani oh mama yuza mama Raisa pekisa Raisa na mobali na ngai Raisa botolo libala na ngai lelo nde na zabo na mobali na ngai tukabona kate mobali na nga pemisa nga kupemisa banda oh mwana lauki atomboki alobi akobelisa Raisa akumema Raisa ilongi na ndako nganga akuboma ye mama na perite na peri barabali tare biso nde kutala mama na lobi ne barate ya barate répertoire na lukani il a yango ifalu tala nde balati mwindu so pe ba uti matangi so ba comment te madiana boulevard na e barate ba kotika ya na ngakimia banda kuolanga mama ndoki misala wana yango pesa mwana no banda kuolanga na nzela sokuta na unité pesa ngana benga Raisa Zambo fioti za makambu nini angwa uzulukila mwana nga makambu nini mutu azana ni mutema nanu bongo na mutema ni za mwindu lukula ye moko azana pe mukolo wa Raisa so bakutana mwana nga nzela bakusale nini moko banda kufinga nga ndumba ni mususu wana bazotambula ne so camarade ni etela mamu bimbalati mukase etela mukase nga bitala oyo mama msuti mama na kufa zanga na yebite so ye répertoire bosse no nga sala bango na yebite pesa nga mutu na bango ya bien te esoni na soni bilo ba jeune bobo ki ndenu sanga mama mukolo banda kufinga ngai allo Raisa nga mama boni nga nazana nga malamu mena zana kimia te pona nini mwana ngai oiza ku risque vie mubari no azawana te fiot makambo ya lukela yo mwasi ni nakuta na bango na nzela ba terimisi ngai banda kufinga nga banda kupesa nga rapport ke bakuboma yo bokumemo ilongi na ndako nganga po baboma yo babebisa yo alo bi fiot aboya ka yete apemisa ye kupemisa yo nde obotula ka libala na ye uchai na kimia te nde yango yo gana libala wana me yepe akuchai na kimia te tout soit mama tika Raisa ngana tala bango na répondre te narika munini ye ka bonko banga yako ba monela kaye uzaya kuloko to za kubeba batelemi bango mibale sikonga na tika bango bazobelela yo baki kuboma yo babandi kufinga na mukasi onga na lati eskiza na sana mama tika na buta na yo kapasi allo Raisa allo ça crédit chez mama ya Raisa ka boye oyeli kazo kate na ne azolo bananga nini mami fali pa répondre bango ya fiota boye makamande ngwana abwa ngwana go fa solution te po elo ni nesi la raté ye ya fiota go solution te zaka ya fiota ninga makambo ala te atembela moi sana te point tala mwana moi sana za mutema bena yebi pete na fiota na yebi te soka lala ka wapi tinde akutana naye soka ninga ka na luyenge to na decision kamati na nzoto lobe ale linga ngai ndenga zari do ndenga na moni ngabi Raisa zana la danger ngai funa solo na fiot soit Raisa longo azonga tena ndako na ngai comme ti okeluka batisi faut libale kufa nka po to monza fongola nganda po ni ba boyeko fongola pardon fongola menga na kubenga mbani ne soit ayawo Raisa za kizengi mwana ngai fa libale wanisa na ndeni itetamwe soit josulu wasuneli ala wasumwa dominera Yesu simba nga Jésus simba nga ngolo simba nga papa simba nga Jehova simba nga kwate papa nga na ndena zabo baile sesilinga nyonso ozomona ponga ndena zabo ye kandi na efiko sai na efiti 10 ans yango oyo 2 ans de fiançailles 10 ans de mariage yango nga lelo na efiti tovandi nga nakuta efiti na mwasi te nakuta efiti ye moko donc na 2 ans tosalaki azalaki ye moko tilo tosala 10 ans na 8 ans tobakisaki yana papa na ngai ndenge nalobi Raisa yo kopesanga confiance wana te pesanga confiance fiete za moi c'est mon petit ayokelaka ngai soki eza ya solo vraiment ke ye alandelaka kaka répertoire mwasi wana nga na bisusi parce que déjà ntango yo oza na ye boboti mpe bana na bino mpe mibale et puis déjà nga na yebi makambo nyonso eleka bamariage banini nayebi ke lelo bana kozongela susu mais kote mosusu naza nango mwa badoute omeni basi lelo basi mosusu lelo balukaka baproblème atia mobulu na kati ya foye nayebi basi yango nde bazala baza na basi wana ayotiaka badésordre koluka baproblème kopanza basango onga fioti mobali nanga kaka albaki nanga akobala nga kaka tokozonga nanga kaka eza lokola topesana barepo maloba ne yango wana bakende olobaka mpa ya bato na mona kwa fioti za nini yena mwa sala ngana ebike bongana sala fioti ngapena na mona sute ke devana mona bon na ebite
mibali mosusu bakosala ne semblant mais nazondima te susu na ngeza yo mekana okoswana ye fioti mekana okotuna ye fioti c'est vrai si c'est ye na mama bana ne bakabwana parce que nga moko nakomi na badoute naza lese te ya joni naza lese te so na mebi biso kutu barapport ntika ndela otu biso na kati ya ndako mwana na ya liboso tie sikoa mobali wana mais ça ne va pas so bande ofinga ngai oyokela nga mawa Raissa so apaisé tia moto amelama ya pio ngai na ozana fete pesa nga okazo lelo kaka nga na komona fete na obenga ye tokokutana quelque part tosola makambo oyo nga na solo ne na yeba au juste yo kitsa no motema pesa confesse pas na nga yo yeba na yo ke edwen to na pusa merci beaucoup madame maman ai ngalinga na kabona nanye ngalinga na kabona yesu nabina kabona nanye nabina kabona. C'est ça que moi je n'aime pas. Il y a un rapport, vraiment un rapport, en tout cas. Ngani na tenaki, ngaine. Na ngaine na mona parce que moi mes collègues tous mona na te contenika yo ba démarche, nga ba démarche, mais fallait que tout mona na to solo. Ya wana insister ngabi non. Juste pesa nga rendez-vous na to mona na wapi. Ya wana insister ki na ya tia wa, me place ça va. Ah on va bon. Souvent na ya nga suki le ko za na pe non loin ndako. On a un souki dans un mois de méditation quoi. En tout cas, ngani na terrain na mona yo. Isa suite ya plainte ya madame na. Raissa? Oui. Ya Raissa to kutana na ye. Aibisi en tout cas à se plaindre trop. Alobi na ngai nayebi ke fioti na vi na ye aza na mwasi moko ngai Raissa aza na mwasi mosusu te mais bazotungisa ye fort na soki répertoire oyebi ka répertoire mwasi bobotani bana wana oboboyana na bino selon nga mpe nayebi bongo mais alobi jamais fioti baboyana ye utazokonfina mpe seke yo nde olandelaka kaka mwasi wana. Comment moi, on a face à la courage, il y a combien de téléphones, et puis il y a des circonstances. Tantôt, la banzela, tantôt, la place, il y a des circonstances, on est à la cas. Moi, on a fait le bané ma bé, il faut aboyer les babois là, il faut tout le cahier, atina pas le bané ma bé. Donc, abi nous on a gagné dans le bagage, les cas fioti, yende mouton, on a base à ma cam. Pour ce qui est le camsou, c'est si là nango, et si là. Mais n'est-ce pas papa nangai, il est aussi là nango, on a laissé nous marier, hein? Comme Raissa la commission m'a bé, aux ongles sur le répertoire, on ne sait pas si. Hein, papa, il est comme nous, mon vieux. Vous avez un réseau qui est au Loba. Et il est pédé dans le baga. Raissa a le droit à se plaindre parce qu'elle est ma femme légitime. Ceux qui ont quelque chose qui ne va pas, à se plaindre. Mais, mon vieux, n'a évité ce qui est balabasi moussous à Kindoki. N'a évité ce qu'on botte à la moto, botte à la moto. Et que Bokabouani n'a évité ce qui. Moi, je commence à en avoir marre. Bokabouana Kala. Depuis qu'on a bali, ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans. Ça a pris beaucoup de temps. Ce qui a foyer, ça déjà 8 ans, madame Nanga. Na 2 ans. Avant mariage, donc c'est déjà 10 ans. Donc c'est que nous avons été au Kabwana Kala. Ata tu bota na ebana tu Kabwana. Nga na kontaka ye na vie na ngati. Na kontaka ye te, azate. Mais na eba raté pour la moi mwasi wana soki eza nini. Kutambusa na sango partout. Que nazalaka voir même soto kuta ina yarba to pesa na congé. Est-ce que yo nanda ko madame zo bana lo côté Raissa zo bana a reproché na rien. Azo loba. Akasi. Yango amonike ozo yo kate yango yo sangai. Mon vieux. Ti na bengana mwana nga liboso Chesco na ndako. Tu sais le pourquoi? Parce que akoma ina ba manquement moko très grave devant Marat Naye. Alors, c'était à cause de maman na ye. Maman na ya benga ina ba quoi? Quoi intoxiqué, à un mal comportement, Nanda. Voire même à mon absence, elle appelle maman Naïa Benga qui n'a Kombo Raissa.
sans même dire maman Raïssa. Elle dit Raïssa. C'est comme si on était un camarade. On a fait ce conseil. J'ai dit supporter. Et en fin de compte, on a jugé bon. Aux ça y est. La famille à maman, malgré les études, je paye. Ce que dans la poche, on a dit que mais na kuta na kana yeti na ligata ko kuta na yeti. Et quelque part na ndima ki ba benga para moko irresponsable. Papa mo irresponsable parce que na benga ni mwana na ngana nda. Mais quelque part ezaki na sauvegarde mo foyer na ngai. Na yebi so akepa ba koko na a okufa te. So akepa maman ne ozo ko intoxiquer à cause de la carabine. Mais dans le répertoire, mon végétal rassure, tout à la carte. Un jour, dans le Bénin, à ta sonde dans l'opposition à Moutoa, soit quand on a sauté savon, à Kolongwa. Si on a savon, on a été à mbele sur la salle de Kolongwa. Mais où est-ce qu'on a soit comment on a kindo? Yo na ndenge na obengi saka été ata muke. Na obengi se wapi na saka na posa na été. Donc, Azab bordel. Ndeza wana nazala basango na ye na yo kaka. Magala de la ngote, azana mi badi wa vivara bango. Mais pour na yebite so ezani. Na yebite quand même quelque part na responsable. Na père de famille. Na ke voir même la famille na ye na kenda na loba. Devant son père, na loba, ati ka vi nanga calme, na linga ka yete, ya limité. Na zambali na ye. Poni na botisa ye. Mais si on a une situation, la nègre se plaindre, qu'est-ce que tu peux faire? Na expliquer modèle. Na expliquer ndenge mobile expliquer comme moi si na ye. Mais na invité zo banga nini. Alors, si on a mon les deux. Donc mon répertoire na kokuta na soupe na rese soupe na sona ba vas-y na mona ye na codé na kene na la kiso même mata mona mwasi yango osola na atika bina na tranquille na lingi ete ya mwana na soit posé soit tranquille toi tu reste à l'aise ngami na goso na ye OK moi je sais que ma pas parce que so na ele on est zo sala ye pour ne la karama no gabo non habiter ce toza ko se comprendre au lieu dans la ndako ezarake papa tiki mbongo oyibi parce que bino bo bebisa français vole comme détournement atsuono pozaki babenga ngo ki moyibi donc vol na yibaki te noko ozwaki na zwaki kozwa na yibaki te ozwaki na zwaki kozwa chesko au lieu ezarake maman na tiki mbongo zui papa tiki mbongo zui faut ba roluka nga na saleli volonté na ke na sololi na gérant Dédé Kanga flat hotel Dédé Kanga oza na terminus lemba oza grand frère oza na France kuna Dédé Kanga na ye na branche na biso ke zalata garçon de chambre travailler wana muke epesa rota po classe olingi te classe tata na wafuta kambongo aya ka otika mbongo tina ndako olingi kotanga te no bo mona musique na otika on parle yo yebisa mama garçon sambra na otika nga ngote nga obeta nduli na nga yebisa nga mama ozo mona otika na yoki mais yebisa nga mama garçon sambra na lingi na nga indete omoni age za nango na yebite to na ba grand musicien na bamboka o so na pesora exemple un musicien moko Félix Wazeko lelo asali livre parce que atangaki asala la musique ana mutu lelo dans RDC to profiter peut tout le monde parmi ba koma lelo musicien mo basali fierté ba musicien o ba musicien faut ba betela maboko ke muninga na bango a oser ngala iboko mane botanga ici litiboni ado ici livino yango wana do classe olingite ka kokoma na classe bagina royeba oyeba kotanga oyeba kokoma 1.3 c'est tout problème exacté lokola yo lingi musique lokola yo vino oche na musique ngai nazo brancher nazo branché mais na condition moko eza na grand frère moko azoya kin a na Max Freddy Malé azali na Grenoble a déplacé moke na ville mo ezaka na kati ya France wana azoya na Max azoya ko soutenir ba garçon oyo basalaka
défilé de mode. Donc concours wana nyonso ça et 5 ça ba musicien ba rappeur ba nyonso. Mais ce qu'on appelle singa condition. Vaut mieux zo batu oyo ba na moi niveau. On a niveau. Parce que mon lora yo lingo si sa classe te wana. Et ça mon problème. Parce que azocha a mise mbongo na o arocha. Soko gagner bimi premier a sommelo instrument mobima. Mon yo zonyo comme nerveux wana bozo beta ba combo. Alors, on a un instrument. Freddy Malaza mutema wana. Mais niveau, abina recruter bato batangi classe. Noko, yoka ngana ebi ngutanga ne beaucoup. Et puis moi français pe na débrouiller nga yo ebi. Yo Freddy Malina wana vina yo wana mamune so esimbi oncle ngana pelo car na pelo lupango so polinki nsuti na tina ngofo fana na poto. Ah, noko. Kino suka bomo inanga. Nalata motole na kemo. Kino suka bomo inanga. Nalata motole na basali haleluya Muscador na linga jus d'orange. Je sais pas, n'a évité na sala nini pour jus d'orange pas linanga. Il me fait souffrir tellement que n'a évité na sala nini. Même sa maman zolobana ya zoyokati. Sona sa nini Chancel s'il te plaît. Vous sola la jus d'orange boy c'est que 1000 kalinga kaye. Na linga jus d'orange s'il te plaît boy dengai. S'il te plaît Chancel. Ma copine boy dengai s'il te plaît. Non, Milka, dis-moi un peu. Depuis ma union et bandit que c'est créé, mais je sais pas. Est-ce que tu as déjà eu le temps et à vendre ça, jus d'orange ou mais qu'on peut faire voir la réalité? Parce que je peux dire aujourd'hui que camarade dans la faute. Mais tant on sous a été. Peut-être faute et peut-être pas là. Parce que nous basi, vous avez un peu moins bleu, on a vu nous. Muscador. Et c'est un peu d'arranger. Muscador. Oui. Ozo kabien ça sur le baquet. Azo meka ko c'est forcé pas jus d'orange. Azo mais ko c'est forcé na ndenge nini. L'amour ça se sent. L'amour est raté qu'il faut le banamutu qui non na lingi yoto. Le problème entre yo na jus d'orange. Est-ce que mon anaka? Si, moi je le fais. De ma part je le fais Muscador. Zana 4-4, oyebi bien des zana 4-4, qu'on condamne la fille. Ozoka bien des 1000 kazolo. Hein, sans zolo, c'est qu'on doit part, il y a camarade là. Non, moi j'ai pas dit ça. Milka, essaie un peu de parler avec jus d'orange. Au vendre la boutique à carte sur table. Bonjour, Milka. Jus d'orange. Ah, ça, on a bien que ça qui. Avec ça, on a été dans ça là. Est-ce que votre façon il y a bien mon chinois? Mon cher Van. Mais non, on a été quand même pour notre tour. Quand on gagne au salon. Nion, quand tu boumes la vie. Et yo quand tu boumes la vie, il y a beaucoup de boudé battu sur monde. C'est quoi ça? Oh, donc ça peut être mon esprit sur place. Au tchar ba noté, au tchar non point. Libérez-moi là-bas tout. C'est à moi qui te dis combien de fois je vais te dire que moi Milka je t'aime. Je ne range na linga yo. Ibisanga na miso batu si kona sa nini po linganga. Na sa nini. Milka, ça sert à rien ko ba soko sa nyo sa nini. O azamo bali na yo. To ibaka yote. Yé monta yaka à présenter na yo maman na yo bandeko na yo ba yebi Milka. Comprendre? On se présente yé la libota na bino tika bêtise au sala wana. La vie amoureuse indépendante. Siko, pardon, problème na ngeza bote. Et là on y yezo petit so olingai. Asali on inika. Et là on y amabe ya salu. Oh, ba yo ko la pe mutu jus d'orange. Donc
Obano yende wa. Ose poli. Eh yo kuna kipiote. Kuna tio kate. Jus d'orange. Maman ça sakanela. Ocho. Tena tunio. On maman ça te fait la quoi? Jus d'orange. Quel bano yebisa yo. Demoiselle. Na baki yo na kipiote pona yelo te na mbanga. Nga mukolo ndako. Weda ndako bali na hote. Comprends? Aye awa on a landi. Aye awa lokola ye awa aza skunda kuna nga. Nga mna cha ordre awa. Ukoya tipo no menacer mo. Na yo luka bino te na yo menacer mo. Non. Parce que vous menacer mo te banda. Yo ba betu to yo na misa. Moni ko zo saka na nga jus d'orange. Eh na bima. Bima. Eh o tala la somme. Bima. Na bima. Mala mo sa mbe ambe te jus d'orange kemba no ye bisa. Kemba. O sa tu na jus d'orange. Au moins c'est quoi? Tu étais où? Wo buzo ba boyeko. Eh. Nouria. Au moins, ma bêtise. Nouria. Seigneur, mais. Non, Mouscador, non, ils ont ma bêtise. S'il te plaît. Mais Nouria, pas jusqu'à ce point, mon cher. Hein? C'est quoi ça? Mon amour, s'il te plaît. J'arrive. Jus d'orange. Oh, mais on comme aventure. Mouscador. Ma chérie, apaise-toi, s'il te plaît, apaise-toi. Oui, Eza. Naibi, s'il te plaît, apaise-toi. Non, mon Naibi, mon soul, na jus d'orange. Asa mon bal, ma chérie, Alinga Kayo. Collez la thé, au moins, les autres, sa faiblesse, on soit devant la fille. Asa l'autre côté. Asa l'autre côté, asa pizza. Hein? On est là pourquoi? Les bossons, on est là pour un nid. Nicolas Mobile, est-ce que jus d'orange, on va la libosso pas non? Naïbi Kolinga Kaye, c'est bon, mais c'est calme dans le sol, la jus d'orange. Collez la thé, libosso n'est collé la raté. Sans les autres, on a commis l'embissa à commoner là. Ah, collez la thé. Collez la thé. Je l'aime beaucoup. Je sais que tu l'aimes, mais apaise-toi. Il faut comprendre maman. Il faut comprendre maman. Très bien que Milka a sa camarade de Chancel. Chancel a nani moi c'est bêtise ou une message masiko na minute ça wapi. Na kata ndako na. Mais yo za masananga. Non mais c'est na mito ni na côté na. Ata una bi relation ya yona Chancel to na yona na mwana na. Hein? Non. Non ya za moi si na ngona nga mingi. Oh, vous comprenez? Eh, eza famille bolo batu nourrir te nous ngana na nourrir fort na ko ko pichwa. Allez sous zakala. Zakala raté. Te yango. Oui ça pour bolingo papa yo foye baba. Et moi na misu na yo. Et puis ni ngwa ko so c'est au lié qui pena zakala ala wana zale ezande lengi ya. Yo siko so comprendre te ke nga petit bolingo za pa pichwa. Yeba sikoyo ndinyo ko na sala. Oza mwana nketi. Muska na yeba kiti ke nourrir olandanga. Na yeba ete. Oh, si vite quand tu me dis ya côté. C'est sûr ça coupe fininga. Ah, pas moi pena toro ba benga pena yo paka sa pena ni yo ibsanga. Ngala koza toro nga. Yo moto swingolo ya kobongwana. Eza vraiment ngolo. Kasi eko mate sije ya kochola bapaka no babongwane na note. Yo moto swi chance ya libala. Eza vraiment ngolo. Kasi eko mate sije ya oyo babali na note yo moto swingolo ya koboda eza vraiment ngolo kasi eko mate sije ya kofinga baboyo baboti na note yo moto swingrase ya koyemba eza vraiment ngolo kasi eko mate sije ya kotonga baboyo bayembi na note yo moto swingolo ya kobika eza butu nyonso tuza koluba oza koko na ngai noko na yewa kodinga kata shakita mama na soki alobi likambo boye yo ifo obeyir yango eza mabe aloba mabe yo mpona yo wi aloba malamu yo wi ok yo oza sage oza moto oyo tangi mingi me naza koyiba te tolobela yo na niveau nini. Chesco, il faut savoir soko yuki malobo inoko na ya lobriote nga koko no na lobriote tata yo ya lobrio uyokite okuyokela nani. Chesco, excusez papa, omoni koko no ninga fandi aboti biso esengo ya parents nyonso ezalaka amona pe mwana ye azo progresser. Yo bakamara no bazala alelo baza na Suède, Grèce, Souril aza na Suède. Bijou Mayalos aza na Suède. Bazala bakamara no lelo nzambe azopambola bango. Ngesala nga pasi komona grande sœur
bato oyo bakolaki na bango génération moko voire même baleki na ye bavandi lelo na mabala na bango kimia na poto ozwi ndeti Gina Mongita oyo bazobenga mama sociale donc bamama sociale bazalaka mibale Madongoma na Gina Mongita babenga bango bamama sociale bavandisa mabala na bango ozwi mama Solange oyo azalaka na États-Unis mwasi ya papa Gabi Mboyo bavandi kimia oyo kuta za mwana moki aza na Londres Jenny Kali bazobenga ye mikolo mama double donc mama mapasa boti bana mibale avandi malamu na libala na mais yo mama na bino soka lobi na oui yo lobi oui soka lobi na non ozo ebata ko analyser te ke bon naza pe intellectuel na tanga so likamo mama na ngazo lobela ngeza mabe na analyser ngona na vana na tyango na en action yo eloko anezate mais yo tangi ba classe omoni eloko za kuboma yo Chesco na yibite soki kotanga na yo classe bando kotanga malamu kokona mama yo ko biso tuza kulibana na il faut savoir biso ndeba koko na yo nano kuno tokuyiba ko orienter yo na vindenge za normal ndakisa ya koko na yo za na Suisse Mexico motema gobelisha Maman Narija Andi Luawa elle n'a fait pas comme les autres ONG ya monene association sali ONG ndenge noko na lobi lokola noko na baby saki yo na koko zo pe au commune kati association wana ya Arija Andi Luawa elle n'a fait pas comme les autres au bani kwa encadré zizeli ya mala Schengen na kati États-Unis mama leki na yo alube ya confier yo mais na boye akusala ndenge ni Tokorianto ndengene ki wa lembo mubalo ya lulendo ya mwindo technicien oye kula pe musa kamera odingite siko tout le belo ndengene ali yo kaka posa papa ngana ukende kaka États-Unis Landry ni mabasi motema nasi mabasi akubengisa na boy il faut changer matoi il est kaka mutute nanzelo ozwi ya musique autour na presse d'Angola tene ba souffra autour na été yo kanisi lokolo tie boucle de l'air yo comme icône to comme Fali Poupa Fabregas sorry je te jure sorry konso muntu kakinwani na mi bundela me bundela na ndenge ya malamu yo kiloko na itoyibisio zala kate yo koza bopwani na mon répertoire hein so lika muna ngo ya mwesi la kate yo zo benga tena bambuta metro makengo na Suisse oyebisa yike non ngaka ka fioti ngaka ka taba matili koloba kitina se est-ce que basala kata bongo hein est-ce que basala ka bongo tim de metro makengo abe na le stage congolais benga na Zurich oh répertoire zo benga ngai awa aye kaka fioti kaka likamune ni sila kate yo expliquer biso likamune sila kate hein bébé vraiment chéri oui biso pesa pas tu zo comprendre ngaka te et tu ne me que peut comprendre ngai eh ya nga soki na luka ki yo parce que na se confier kana yo na yebi yo na fioti bozara ndeni oui que pas songa na yo kate zo nga sikolo kwa ndeko no mwasi nga ba na sala fioti mabeni yango ya Johnny bana boluka na bota bino des sex bazawa na ba photocopie fioti bazawa na boko kantanga tapo na ba photocopie nga na boteli bino te asenga na fioti to boya na fioti wapi lelo mo mosana zuka nga batenga alliance basanga boye nga so na linga alliance fioti nga tanga alliance nga moko ne na boya na mama ba alliance aye Johnny mzata na ngambu na ngako ya pourquoi zo bossa na makambo nyonso obossa na nyonso kaka boye na bopete kaka ya Johnny na kasi kutu yo ko zata na ngambu na nga vraiment na ngai na mama mosana za na ndako yebe na liboso ya Johnny te bongo te pa te médicament surtout esila na biso ta mobile elo nesila esila nzelo nga na lekeli nga na bossa na nzelo nga na lekeli dokora yego sila kana pe esila po anini esa nga na fiso to boya na te oza mutema malamu te o eloko pe sila ngo ata bo bandeki ngana na mbali kususa ngana fiso to solo la bongo ngabo jeunesse na susa sona maboka fioti siko ngana okay wapi fiso amu bayi na ngana botile bana amu bayi na nga pourquoi bo condamner ngai yango nganga ngwa ngabo mayo to ni
dans ce soko tiki fete te fa bomayo na tuni yo ngango yo kotaki abi soko tiki fete ta bomayo ezaka songa te eza bolingo fete bolingo ni ko sila te comprendre ngai ya Johnny comprendre ngai ko ka ko panza mona ba du sango yeka okende boye raisa yete raisa wana za mwasi mwana muyibi mais ça d'ailleurs mu belle na ngai to ke pa to zonge pa ngana raisa na za première femme ngai te mais sila ngo yo sila et sila wapi na sila sango boye bisanga to ke sila la wapi to ke ndaka pa pasteur ni be pa sango ni ngo lobeke libala yo na esili ngana donc mo yo za condamner na fioti faut continuer à gana vina et ko sila te allo barabie to solo ngana fioti bon ayebi ngana to solo la allo bagote poani a promettant ma bébé ngano ti liwa nous vivons ensemble nous mourrons ensemble tu seras la mère de mes enfants jusqu'à la mort c'est que le long ngana ke wa donc on réaliser mal ba on était ngana yoka on me fait réaliser ngoya ngana za ko to ngana luka ki yo pona yebisa okeli eloko no se sila loka yo na fioti bokamana akoma na mwasi na ye tika ina mwasi babala na babota ko bale lobini ngame feta bota na ngabana ko ba libendo ande ngai bang c'est bien so ba palpiter non kama ko luka ngana sute kolokana sute oza mutema mabe olobisa lobisanga bo bana be tato fai na yo osuba ta be secret ta birte to so ya jelelo yo wanga ni ngai bafuna so lela ndaku nango wanga nyango mokili nzambe na ngai bafuna so lela ndaku nanga yo na ndaku nanga ta nazala ko mela ba bière te na ndaku nanga na fio osala ngo susu mais non, ça n'a pas de Johnny. Il faut nous en engager. Nous n'avons tout qui est pas tout zone pas Johnny. Pardon. Johnny pardon tout ça là. Au moins il comprend ngai. So ba bisa muté be na bisi muté motalo mo na passe ngana yo. Johnny pardon défendre ngai. Comment ta avocat na ngai ya. Le loso makanga na fait c'est. Non, tu ko boyete ko sepela. Est-ce que ça sûr que vite le la bala raisa atie moi sinanda ko ba boti déjà bana. Ako longola sur raisa ngo azong so répéter. Johnny na kama bo zo mukilo bo bandela ondeni. Obimaka mabete quoi. Déjà ma moi ça là ils ont sensé ils ont faire souffrir non on faire souffrir yo so ngana na milka travers ngai et ça ngamo pe bien té à chaque fois camarade na banda ko se plaindre pour na kombono so monika avec yezo simba té tika na yoji ah té c'est simple faut mais na place moi na batu à souffrir faut mais otika azana les à contrôle sur mon tout na té bi na tika na les na mobile té kombo jus d'orange. C'est pas qu'à tout moment, on a ils bien dit. Non, c'est pas un comportement noté. Parce qu'on m'a non, on a un spécial, son nez dans un moment. Il y a des gens qui ont tous nos camarades, est-ce que tu as dans solo na téléphone moi sinon non là. Na monnaie partout na mi bala ba sorte belé. Mais bino mi bala le roi bondimaraté na solo bano c'est comme si nazo kabolo na moi si na yo aza a dit extra que les kamilka. Tous en non logique. Au moins so télém similka na moi na écart ezeke. Aza bien té. Na boy na ko critiquer pour yondo lingai mais rom na ngeza ke so moni lingi sou camarade na maté le ban est clair que lingi était atika na. Est-ce que lui qui bolingo est difficile? Na bolingo c'est difficile na boité. Na boité ce qu'on dit en yo comme bon yo mon envie. Oui, pour arracher quelque chose, il faut les canons n'état pas souffrance, c'est chance. Ya ngana yo lekti n'état pas souffrance. Bolingo ni yo l'accès. On veut dire ngana été à massa non est clair. Nous avons moi ça massa na muscado. Yo linga kete me linga ka jus d'orange. Est-ce qu'on comprend nos gravités de problème né yango wana? Yo linga kete linga ka jus. Milka azab mo yo za mobala liboso et pas milka. Milka na linga mobalité. Hein? On se les bougies. Soyez bien qu'on lingera non et est-ce que première fois on a que c'est pelé pourquoi? On a dit que les qui ont dit qu'il y avait un nyoko moté mana pour le coquet. Et ça va makambo apexé. Aina linga na kabona naye. Linga na kabona Yesu. Nabina kabona naye. Nabina kabona Yesu. Ah esimba kabona naye. Esimba kabona Yesu. Aina bonga kabona naye. Na bonga kabona Yesu. Na mata kabona naye. Na mata kabona otika na bine la Yesu adele Yesu. Maman, répertoire yozo belé là. Maya Sacha 50 francs, camarade na yo, leki na yo. Ozana ye? Te, on ozana. Tina ngana bingo répertoire. Pour ça ma kamya ajon exercice na ko sa yo salon. Yo na bingo na kombo. Ah bon? Te, na mo lo ye binga te. Là c'est présenté comme ça yé banga bien.
Omo mobali na ngai. Suna vena mobali na ngai Kersis. Mobali oyo bengaka. O dérangeara biso ko yo zanga no bato benga crédit na o somba no ka po benga no ka mobali na ngai. Lorsque nga vena mobali na ngai. Ngande Kersis mo samuya. Yini mobali na nga oyo bengaka. Maman nzambe na ngai. Maman musubo sila na bino sud ba mama koko mususu ko tuli na yo. Mi bala niveau na yo bazate. Ale yo yo kota kana karo na nga Kersis. Maman, ha. Ngoma na ngombe kuta ati mabatu na batu bakutana. C'est bien ni na kuta no na yebisa yo na mobali oya ngai. Na muya oya ngai. Maman, so continue no todoko. Et on sait que ça va. So continue no todoko no yebisa. Kieba. Ngatuka ba muya musu vraiment. Maman, et ça faut tu noter. Na regretter. Bon, premièrement, encourager on encourage aux enfants. Vraiment, tu es d'acheter. La bête est là, ma beaucoup, bravo. Hé! De mouille à Pindako, en 10 minutes, on s'en va là-bas. Non, on va pas mistélé que t'es. Non, on s'est légué. On a point neuf. On a la carte. Ah bon, il y a un gaï. Mouille à bon, on a un point neuf. On a un point neuf. On a un côté. So ka bon, on a mouille à linga linga ngate. Eh, abi mouille à linga ngama kat. Na nini? Mouille à linga ngama kat. Oui, vous chocolatez premièrement. Na nini yo zelo ngai no. Na nini? Eh, on a zelo na maboko. Ta munena salité, wa salité. Oh, moi c'est fait équilibre. Oh, t'as la bien. Oh, moi c'est pas boyé. Moi c'est fait équilibre. Ala loko te. Ba ta po be to ali bu munena, ata ki to te no za. Ani ete. Eh, to me ro sexa ngai. Ta ma koko. Non, c'est ça. Moi no zana. E ka reza mulai. Oui, e ka reza mulai. Oui, e ka mulai. Point neuf. De ne ka nous peno aussi mbati. Oh, banzana. Non, 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 non. Faut tika mouya. Tika mouya bongi nanga. Bana pe tika mouya. Abongi nanga. Mouya benda bongi nanga. Bon, après la sunga, on est sac. So beaucoup t'es épée, c'est non sac à il a rien aux zones. Au monde d'aller là quoi. Ah, au monde d'aller là quoi. Azimbo ouais pas na yo, azu sac qui pas na yo pesa. Voilà qui sont qui ngana na moi. Mouya pesa ngambonga. Ese mozo souffrir. Alors on va pas mozo na sakte. Il y aura la caméra qui ça. Et puis on est informé, on ninga na boy. Na munene partout. Moninga. Omoninga talanga na munene partout. Alléluia. Omoni evandi. Libumu evandi. Eh moi senga moi libumu moi body. Moi libaya. Omoni tayo za standard. Et quand à tous les signes tayo zomona. Et quand à tous les signes. Vas-y. Na ko bambo mabala ngai. Yango na sepela pena yo. Po sepela kananga yo. Olingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema kolo Yesu esika ya kopema nzela ya kobila asepelaka na yo Eh, Yechisco. Kale? Ya va. Papa zata Yechisco. Atikela armo di bonanga. Mbongo na ebite wana funa tuna no mama. Sawa. Boya Yechisco pila ron kalibanda. Yuki binga ya. O chanja no te. Ah, bonne béo. Bonjour. Bonjour. Bon. Bien. Pourquoi tu te poils? Qui tous les cas, on a moins sur notre côté dans où mais là, on côté te voit. Ok. Oui, pour un bongo. N'est un bon. Bon, papa tika un bongo. Mais comme j'ai acquis grâce à bien acquis maman ça les fièvre, j'étais obligée à repayer c'est un an non papa le dit il y a au foot on y a pas la tasse sur quoi jouer. Ah. 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 Donc yango lobaki soki semaine yana to bandi ya ko benga opozwa ngo minerval. Ana forme matin. Ah. Écoute, n'insiste que nabi ah faito olukata dans 2 jours to peso habiter il faut semaine ba la kakembo moko. Et non peut gravité aux gens. Ça va, merci.
omona te ke bouleverser ba calcul ba programme nyonso tozali nango yango lo omona nga longwa awa yango mo babingana nga mponga na mero esimba te ozomba omoni na bana asai nega baje père atikelaki mbongo papa ayebisi nga yaka ozwa mbongo atikeli mbongo mais ntango amoni ngai abopesanga mbongo ta abapesanga baraison ke non o atindelango soki lekini grâce abenge mamo urgent est ce normal elo batilikeli nga Chisco kotalaka mère wana omonaki amutema mabe toke masa toki mère oyo ngai na ye so calcul tosama mbondeni tokeka tozela jour obenga ali obenga jour obenga tokeka mon frère kombo ya koyemba nde misolo ya kobeta lolo nanga lolo yesu sakalola kombo ya koyemba misolo ya kobeta lolo yesu sakalola koyemba misolo ya kobeta. Quelle coïncidence! Mon vieux, la bande de les carabines. Mais tous les gars, ils sont nés. Côté où on a combien na silba tu belé ba éviter. Avenir on est en haut. Juste avenir on est en haut. Banguelo, c'est Banguelo. Banguelo. C'est Banguelo. Mais tout ça qui la fois passée n'a pas allé. Il na soula na yo na komi boye ba sina ko tika adresse mo wana bulungu. Bon so na Banguelo. Bon. Na ba ipite ki Banguelo yango yango yo. Coïncidence, voilà donc. Tu t'es pas ami à madame Lauriane Soukama au Lyon. OK. Mais toujours on a biso bon. Tout justement, il fallait na kuta na ba collègue moi service ba zorana la voiture comme ça to toi la moi réuni mon Vraiment c'est comme si vous avez fait chance et c'est que tout ça coïncidence to kuta na. Oh papa pas na poso sur la na yo. Oui. Problème? Oh bandanga na yebi yo na yo kona nkamute. Attention, attention. Ce qui est bandit. Ah bon? Eh oui, parce qu'ils ont y été mais. Yo. Ah non, ngaïté. Donc ngaïté. En fait, bon, mon vieux, la message tourbe ngoyangoma. Yo yibika ningi usarananga. Bon, mon vieux, j'espère que vous avez bien malgré so mibali meso benga master moto ka prendre les carats sur le ligne des alramés. Je les kanango. Na ndenge ya âge, na biki ya fuite c'est mon vieux. Nous avons raté pour tous ces cas divers, tout mêlé, mais s'il y a aussi un problème, on peut peut-être se déranger couple na binoto ya bisona joli. Dans sur to vanda to kosola pour to bandeni to kobongisa. Omoni na ko bisolo mo vieux balobara. Moi, je suis allé la fois passée, Raissa a été dans Ndako. Moi, je n'étais pas là. Madame Joline Tazaïkiwana. Je vais expliquer. Bon, je vais vous dire ce que je raconte comme ça, je vais vous dire. Ah, mais quelqu'un qui a Raissa Lobaï. Je vais ce qui passe. Comment Raissa et Nandaku na Raissa zo se plaindre zo lela pourquoi il y a fioté là on y nango si la raté na vie à mon pourquoi répertoire ko tika Raissa kimiate Raissa dérange liba na yo na répertoire te répertoire comme na niveau ti ata ba kutani na Raissa na marché arobando bwa kele ba jeton so kazana baninga na eba ndo tumba eloko mwana mwa mukie ezo sala malamu te ya fioti nga na ebi osala ki déjà influencer ina copine na nga Raissa to monde to tsika kamamba ya ye répertoire na matoi te lelo Raissa kotina no libala répertoire telema ngai fioti mobile na nga otika yo te na ndenge ni ezala raté ya fioti tant que chef de la famille luko kotina no kimia ekota na foyer na yo pour nga na sepele na ngote comment muninga nga zo lela bongo vraiment et puis le kaso bossa na ninga zawana lelo oso ki repina ni Raissa lobi ki ake ko porter plainte si yaza femme ba au bala répertoire te répertoire bo fanda ki et puis ngelo ekamu saranga bana bokabwani soki mutu ana makangu na mwasi soki bakabona bali mwasi pourquoi soki mutu bali ka basi o yakaba koma kuyaka pourquoi ti e koma ina changer adresse ndako yo eza collègue moko mutapesi ngai ndako eza ndako na edo so daza en attendant donc totiki makambo tu ya ndako wana yango wana tele awa soki na changer adresse eza ka pona tiara isaki voilà
nazoyeba te soki ekomi kindoki oyo namoneka ezaka justice ekabola biso eza justice ekabola makambo ya répertoire nalobi yango façon nyonso naexplike Raissa tozalaka te super glue ezokanga bino te nayebi te bobola bana exiso inde nini yo tiki libala oke moninga moso aya azwi place omotia moninga mal à l'aise ezalaka te ezaki libala kobota eza assurance ya libala te mais c'est ça et puis mpe nga na yebi saofe balingaka mwasi mpo na soni te mpo na mawa te ozomona parce que biloko oyo azosala ndenge azofingi na banzela soki aporte plainte olete Raissa aporte plainte nga sikoyo na aporte nga na aporte voilà donc justice ka yekabola biso parce que nasoli na papa na bango nasoli na grand na petit frère na ye napesa epa motu nyonso mais nayebi te mpo na ye topesa na congé alisaka isake fiotaka mobali na ngai topesa na congé topesa na congé kokabwana te mais congé ngo ya tu ba congé à classe ils auront ba 2 mois mais vraiment bon ya bino c'est comme ça moi c'est moi malamu vraiment moi c'est moi qui mia bon otanga kombo tende sibi la pardon to sola n'est-ce pas bien que mutu mo kasokia non il va problème mais au fait mon frère ngana Raissa na répertoire c'est répertoire il n'y a rien. Et si là, tu répètes ton téléphone ligne, ce qui a Nokia, ce qui a Samsung, azab maman ya bana eno mwasi na bana. Mamsou de balobakate. Libala mone kufa raté. Nanga loba. Yanga ekufa. Ndaboti tu wibana na mobali bakaboni. Nazo ebate eza kotula, enfin je ne sais pas. Mais kotula azande ko rabino mwasi en jour so. Mais ozoki boy, tout le monde a kasipala moi après. Avec ça ça. Numéro combien? 40, ok. Ah. Merci quand même pour na nini. Boy ça Raissa que non. So wo umela to. OK, wana na obengo na to faire rendez-vous moi bien. Ça va. Merci beaucoup. Pas fioti. Vous avez bien. Merci. Boy ça ça kimia. Oui, là on connaît tout à l'heure. Ça va. Merci beaucoup. sepelaka na ngai yango nasepela mpe na yo po sepelaka na ngai Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epangusa mpizoli na ngai ezongisa esengo ya kozala yo Kolo Yesu solution c'est moko ya la vie na ngai Kolo Yesu eyanona nyonso Kolo ya Yesu Kolo Yesu kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masakalola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu bolingo ya vinanga masakalola makasa libota kombo ya koyemba Emmanuel misolo ya kobeta mobali ya libala osenganga loboko kuna na Gologota esika olonga yanga motema
kozonga kozwanga mosatue mwasi ya libala esengoni yoyo kolo yaya bolingo nanga mosato alola kombo ya koyemba solo ya kobeta ye kolo yesu Emmanuel kombo ya koyemba grâce de paix solo ya kobeta yaya nanga